Mbote lisusu bando balandi ato komo apendenge to besala kokuta na biso na bino esengweza ya ngaya komona bandimi contrat signé Moi Mbula Butu toza na pona ko servir République démocratique du Congo oyezali mboka na yo mboka na ngai mboka na biso nyonso tu moto abangisa moninga te mikolo toza na système moto na moto ifema mokumba na ye to boyi yo yebi ko za charge na yo ba ko décliner avant pour battre musu bazo boss na ke oza ministre asala mibe côté ministre ko zo mobeko apesi pour député national ba député de ba okena na assemblée nationale ba proposer yango ti ba ko adopter donc député na za mokeli mibeko ezaka ministre te parallélisme de former de compétences il faut yeba yango ba ministre Boti qui rappelle le Kouta. Parce que vous avez le Kouta, mais la population. Awa, gouvernement côté à 54 membres. Gouvernement à 54 membres. Tous autres talents. Gouvernement sur 54 membres. 20, je crois 26 ou bien 25 sont la cité. Bazar déjà la ministre, la gouvernement ou. Guerre Est Zalaka, Nzala Ezalaki. Nzela malonge zate, mai ezate, courant malonge zalate, quand le même ministre, nazo komi tuna, ba oazora ngo, ba wande ko luka, ya modèle oyo. C'est regrettable. Ba ta confiance bango oyo. To mona Mobutu na mboka oyo, Mobutu asala génération, atika classe na ye. Kable le père aye, a ozi bo Mobutu se nyosu abengani bango tse bango pai, asali classe politique na ye. Kabila mwana tanga ye passe les classes na ye ti lelo zo mona dès que o le mabe ya Kabila basola babimi na terrain awa Fachi Beton banda zo pouvoir Fachi Beton so retourner mudu zo azasiba Fachi Beton nga za tiskediste wa wapi ya papa moto moko te na bima ke ngai na diba vision ya président de la République Fachi Beton maintenant gouvernement zo tia c'est gouvernement oyo eza munene to bango ba ba kitani na ye to un jour ba wanga na ye bo tanga ba comme ba doza gouvernement ils a passé ils a histoire wala za politique mais lelo to landaki biso nyoso na mikola télévision la kangi parenthèse wana de ba politique ba talo kuta ya mo mboko zo évoluer te kaka lo kuta na muno ko cause sa population tala mboko na zo évoluer mai passe nzela passe insécurité partout kuluna ko ya mukie na kisasa kuluna bozo ko aussi sate botika biso fanda calme awa nda uto ko landa mikolo uti ko leka biso nyoso landa ki ba agent cadre na ba retraité ya CNSS babimaki libanda ba ko revendiquer ba droit na bango moto geraka SNSS a respectaka ba clause oyo azwate na ba retraité na ba agent cadre. Lelo nazo yambela bino papa Emmanuel Aolenga Kacheche azali bongo l'un des retraités ya CNSS bolanda na bokebi nyonso tu mayenini tobe makambu nini ozila sukulis oyelekaka kuna na entreprise wana tope entité wana ya l'État oza sukulis o population bayebaka te parce que zakaka o kuna bafundaki ba journaliste kuna revendication mais awa na yambi moto biso to lera mutu angula lito imoko te na yambi moto azana maîtrise na matière ameka kotalisa biso nini réellement ezoleka kuna na CNSS mbote papa Olenga mbote Didier Kikou bonne santé ça va aux à l'aise naza à l'aise est-ce que CNSS yo ozaka collaborateur tozaki agent CNSS nazali agent retraité ya CNSS azaka CNSS CNSS la Caisse nationale de sécurité sociale Caisse nationale de sécurité sociale eza ko exister na Congo te awa naza kolobela Félix Tshisekedi ye moko na secrétaire général na ye Kabuya mutu botia na sécurité sociale mutu na bino ya IDPS Mudiayi ayebi musala te
naza ko insister ayebi musala te azana considération na ba vieillard te na ba veuve na ba orphelin ye mudiai na moi dina wej katang babomi plus de 25 000 vieillards ya Congo basali 5 ans bafutaka ba vieillard ya Congo te ba vieillard ya Nganda Jika ba vieillard ya Bumba ba vieillard ya Lisala ya Gemena ya baza kofuta bango te batu wana bafutami te mbongo na bango nde esombaka Congo Airways toye ko réclamer ba droit na biso Tshisekedi sengela biso ba droit na biso Kabuya na zoko biso sengela biso ba droit na biso soko sengi yango te Kabuya tokubondela Nzambe kina Nzambe akabula biso soko tokomi le 28 février oyo Nzambe papa yaki kosala pona yo loba Nzambe azaka na Congo te tokowanga na ye nazo biso yo sengela biso ba droit na biso soko sengi yango te ou bolongola mutu na bino ayebi musala te ayambaka ba vieillard te. Pour quelle sécurité sociale? Une sécurité sociale médiocre. Bazo futa batu ya sécurité sociale mabe. Bazo futa bango 150 000 francs par mois. Bako pesa yango trimestriellement. Yo kolia 450 000 francs congolais. Après 4 mois, bafuta batu trimestriellement. Quel genre ya médiocrité ya sécurité sociale? Ayebi sécurité sociale te. Batu nyonso oyo bazali ba technicien ba spécialiste ya sécurité sociale. Muturugula Kanisha azalaka directeur provincial ya Mbujimai Chaye oyo te mutu ayebi misala te soko sali audience omona ye na sali 3 ans nazoko kende komona ye mutu aeza koboya koyambanga puisque alobi nga naza brenamiste. Mais non soko bolobi problème ya molimo na bandi nanu te eza koya Félix Tshisekedi senga ba droit na ngai bana na nga na sengi ba engagé bango baza 15 baboy ko engagé bango 6 bazali na Bukavu 8 bazali awa boko engagé bango. Congo elingi koloba gâteau à la noix de coco soko tali na dictionnaire la russe okomona signification ya Congo moyibi eza kusala makuna ya kusakana te tokondima ngo te Congo eza ya bino moko te babomaka batu ndengo yo te ba vieillard wana sa considération bakokende ko réclamer wapi. Ok, papa Emmanuel Aoulenga. Donc, tu réclamer wapi? Oui, papa Emmanuel Aoulenga Kacheche. Landanga na mituna. Na yoki noko exposé na. Aussi c'est exposé na. Na dozo koya. Ok. Caisse nationale de sécurité sociale ya mboka Congo. Ezara déjà pas nani. Que ezalaka caisse nationale de sécurité sociale. Mutaza ko gérer yango mudiai. Ok, caisse wana eza sécurité ozo le mamozo ba. Eza caisse nationale de sécurité sociale. Donc comme yango ne ezo kamba, ezo sala ke soki moto asali musala akomi mokolo sécurité na ini so vie yango ne musala oyo caisse nationale de sécurité sociale et salaka. Oui, siko bino baye bo salaka kuna. Bozo reprocher na DG nini. C'est clair. Naza ko reprocher na mudiai comportement na ye. Il ne reçoit pas les vieillards. Est-ce que va pesa mbongo na binote? Mbongo ba pesa ka trimestriellement. Combien? 450 000 na après 3 mois. 450 000 après 3 mois. Na ba société nyonso ba kotizaka les médiocres sociétés à sécurité sociale et à sécurité sociale. Or que France est vivaka na sécurité sociale. Mbongo wana basengela ki bafuta biso yango bafuta ki basomba ki ba vio ya PPRD Congo Airways. Nani azalaka sima na yebaka ke mbongo na bino ya bafuta ba Congo basomba avion Congo Airways na yebi na beteko histoire. Congo Airways et futa minga nazalaki agent ya service ya relations publiques na CNSS, agent affecté na aéroport ya Njili. Tangu basombi bavio wana situation wana ebimi balobi ngai mutu na bimisi yango 1 baboyi kopesa nga grade 2 baboyi kopesa nga grade 2 baboyi ko engager bana nanga création ya ba bureau ya Ruchuru
ya Masisi ya Uvira ngai mutu nazali kokende kotika batu wana bazali kokende kufungula babiro wana ngai mutu nazali kokende kotika babiro kufungula batu bafungule babiro wana ngai mutu nazali kokende kotika bangaja mwana na ngai ata moko te bako engagé mwana na yo eza na mibeko ezali na statut na bino ya CNSS to eza na bakalisi na yo moko ezali na bakanisi na ngai te ezali na statut agent retraité honnête oyo ba trouvé que azali juste qui a rendu service. Moi j'ai rendu service à l'INSS 39 ans baboy ko engagé mwana na nga moko te ba-engagé bana ya ba politiciens nyonso comme le Congo c'est un gâteau à la noix de coco na sengi départ ya Mudiai andimaki te ko songa na zamu sali na Nzambe bazaki ko yebse ke mutu wana azali branamiste mais Mudiai aza ko prendre biso na considération te na sali 3 ans soko na sali audience pona kende kotala ye akoyamba ngai te atia ba caméra na nzela soko amoni kaka ya mutu wana kota na bureau na ngai te ndako wana eza ya tata na ye te ndako wana eza ya ba congolais tout. Il doit savoir ça. Il doit avoir du respect vis-à-vis des vieillards. Singa tosala ki na singa. Singa soko amoni vieillard. Aye pa na ye. Singa za koyamba vieillard atuni papa olingi nini. Nini ozangi. Oko se tracasser pour quelle raison? On comprend? Mudi aza na considération na ba vieillard na ba veuve te. Aza koyamba ba vieillard te. Ayebi musala te. Botiye wana kupusika zangu to IDPS. Botiye wana po nazo senga na Tshisekedi ye moko personnellement ou secrétaire général na ye Kabuya sengela biso badura na biso soko sengi yango te Kabuya nazo epsa yo na kolakisa yo ki na zamusali na Nzambe na kolakisa bino ki na zamusali na Nzambe badura na biso il faut bafuta yango nyonso na sali 39 ans na INSS ba pesa de compte final na yo ba pesi 12 mois au lieu à 36 conventionnel. Nande mbongo wana basomaki nango mbongo basomaki yango bavion ya Congo Airways. Na règlement d'ordre intérieur na bino ya caisse nationale de sécurité sociale. Ceux qui m'ont mis retraite, va payer combien de mois? Ça dépend ya bane yo sali. Bane yo sali. Soko au sali 10 ans. Ba ko pesa veut dire au sali à peu près 25 ans. Ba ko pesa yo 12 mois. Soko sali plus de 30 ans, ba ko pesa yo 36 mois. Yo sali combien? Na sali 39 ans. Ba pesa yo combien? Ba pesi 12 mois. Ozaki pour yo ba ke mbongo o bazo pesa yo. Ba pesi nanko okoloba nini? Tango wana mwadi makangu ya batu ya PPRD. Mudia indenge moko. Bazo ko kende na valise. Non, okoyebisa biso eloko nini? Ngana zaki agent ya relations publiques ba makambo nyonso wana j'avais les informations de toute la République. Tango nazo ko senga ina tokutana na ye aboyi. Ça fait 3 ans na kende na bureau na ye po ba futa ba droit nga aboyi. Ba droit na oni netika la na. Ba droit na ngai ba heure supplémentaire numéro biso yango. Ba droit na ngai ya ba heure supplémentaire. De 2001 jusqu'à 2014 baboya kufuta ngai yango. Na réclamer na tangu ya mwadi balobi o wana yete azalaka branamiste ko kufuta imbongo na yete. Ils ont la valeur à combien? Ils ont la valeur ya 14 millions. Ils ont la valeur ya 14 millions 750 000. Ba document nyonso eza na direction administrative. Ba document ya bana nanga po bangager bango bazana direction administrative. Ce qu'on a s'adresser directement au président de la République, il faut trancher le problème wana yena secrétaire général na ye. Mutura bango wana Kabuya nani Mudiai ayebi musala te. Azana considération na mibangi ya Congo te. Babomi 25 000. Yena mwadi. Mbongo wana nde sombaki Congo Airways naza ko insister. Mende ko nang ai papa Aulenga Emmanuel. Caisse nationale de sécurité sociale ya Congo. Motema nyonso ba retraité ya mboka Congo na ba entreprise étatique eza kuna boni bino ba bosala akuna boza rémunéré te sikoyo sort ya ba entreprise o ya libanda ko bino moko nanu boza bien rémunéré te sikoyo sort ya bato ba sangsaka mbongo po ba papa retraite ba entreprise ba kuna basuka nene. Mais yango naza ko yebisa ngana lobi soko médiocrité ya sécurité sociale ezali batia na sécurité sociale batu bayebi sécurité sociale te bato bayebi sécurité sociale te nde batie bango kuna soko biso toza kolera toza batu ya kati bongo batu ya libanda balebi asala musale malamu wapi
ba flatteur biso toza ta ya kuflatter te ngana zana ta ya kuflatter te. Nous allons dire la vérité. Oui, vous allez dire la vérité, mais pour l'année, nous prenons parce que Ezalaki après sortir au gouvernement, ne temps va nous changer mandataire. Est-ce que y a la moto qui a payé sur le poya, Kolobamabe, il y a moto à diriger caisse nationale de sécurité sociale. Mais ngana Kolobamabe, soka futa kabadura na Kolobamabe na yepona nini. Mais mabe wana ibandi lelo te, ye azalaki complice. Ya mwasi wana babengi mwadi na weji katanga. Yende azalaki caissière. Ya peperde. Mbongo wana esombi bavion ya Congo Airways ezali mbongo ya caisse sociale. Mais il peut aux autant Congo azaki peut directeur général non ya mwasi hein sikoyo Tshisekedi abengani ye atiki mutu na ye Mudiaye bazanzungu moko Mudiaye a travaillé avec Mudiaye atsali nzela moko na nani na Mwadi asaki période de malamu asaki malamu. Tout le monde a déjà renouvelé. Si on a bengeli bateau, si on a beki ka rassemblement bateau et baza contre moi di bakotonda yo ndako ako kozanga place akotia bango. Soko bimina libanda okuti elelo. Didier, okokamwa. Okonima yango te. Soko moni biloko e bimi. Ngana zalaki agent ya relation publique chargé de l'aéroport. Nazaki na ba information ya Congo nyonso mobimba. Nani Mudiaye ayeba kite kingana zalaki na ba information nyonso ya Congo mobimba. Or que nazalaki affecté na aéroport butuna mo ingai mutu nazalaki faire voyager bango ayeba kiteki ngana za yango na kosala note boye audience ayambanga akoyambanga ite ngana bizila ezana mukolo ekoya awa nazo senga président de la république a départager biso a sengelanga badura na ngai nyonso badura na biso nyonso ba ja retraité Félix Tshisekedi a senga ngo na Mudiaye soka ko bengana ya tia mutu mususu anafuta biso. Est-ce que doit na yo ndingo yo la télévision au comment que ayamba yo to komele que non monsieur le DG tala ba préoccupation na ngai ezali comme la salaki 39 ans deux la droit comme les autres ma retraite il faut bo engager ba na ngai 2 il faut foutre ba air supplémentaire na ngai 3 il faut foutre plus de 38 mois na ngai nyo surtout ndenge mebeko et lobby règlement de l'intérieur ya caisse nationale de soyo komi boîte ekomi ya tata mwasi mwana ya tata mwasi mwana ya noko soyo komi dossier qui na direction administrative réponse ezate Mudiaye ezali Mudiaye na directeur administratif DRH soyo komi note ko bimate suite ezalaka te bazako étouffé moyibi ezose botia batu mosusu na sécurité sociale yete si so sadia kolongola epelelo bolongola mutu mosusu atokosenga ye mbongo na biso akopesa il y a de l'argent. Congo ezali gâteau à la noix de coco bokoki ko privé batu mosusu ba droit na bango te awa ngana za koloba yakanisaki andimaki te soko na koya ayebaki pe te soko ngana koya naza habitué à la télévision. Je suis un homme de Dieu, je prêche la parole de Dieu partout na ba droit na ngai boko futa yango batu combien ba koufi plus de 25 000 travailleurs ya ba pensionné yo tango zo futa pension retraité te ozo futa retraité te ozo sani ozo bomaye na saki makulu esi elembi azana moya ko kende ko réclamer te azana moya ko tambola te mbongo na ya monaka yango te yango sombaki ba avion ya Congo Airways yo oyo ko réclamer makambu na yo to yé comme syndicaliste présent ya ba retraité ni surtout non ngai naza concerné batu nyususu bazali complexé ngai naza complexité nazo banga yete nazo banga pe président de la république te puisque Congo eza biso nyusu tout Congo eza ba congolais nyusu tout nazo banga ni Tshisekedi ni secrétaire général na ye ni Kabuya mutu na bango aza mutu ya IDPS kuna na nani azo tambola na lulendo biso tobeta kaka tobeta ndembo na Tshisekedi ambo okukuyamba ngai te puisque bobeta ndembo na Tshisekedi Tshisekedi azande kono muluba d'accord na komuna ye akobimisa mbongo na ngai na poche na ye d'accord bango na télévision po ba congolais nyonso tout bazala ba témoin. OK ba congolais nyonso bazala ba témoin otali caméra na biso papa Olenga Emmanuel to la ni revendication na yo tala caméra na biso tala ce que yo mo en face il y a DG il y a caisse nationale de sécurité sociale Mubiaye et là on a regretté dans un combo wana caisse nationale
de sécurité sociale ya mboka Congo. Mais un agent retraité, ba réaction na yo par rapport ya Combo, il est ressortant à Combo, na ote na siko sort ya ba imboka ya ba Congomani. Oh ba Ezaya Pachi. C'est regretté pour ce pays. Donc il faut changer les choses. Il faut battre Sika, Makanisia, Sika, Congo. Et ça veut dire battre Sika. C'est poser battre Sika solo. Makamlazo baka yangoyo. Ba politicien bosunga biso. Botika le couteau na terme B. Voilà. Caisse nationale de sécurité sociale. Un agent retraité. L'état où Makambazo le bas. Et ça solo toi le couteau. Malgré tout le cas mutu yango elto imoroté. Ce qui me montre que ma papa a ouvert le bien à cause de la plateau na biso. Boye ko yalola te, ba conseiller juridique bozali, ba directeur de cabinet bozali, bo le bi que ma papa a lobby à cause à 5 à 12 mois, ou bien à cela 12 ans. Il y a le bien à cela 39 ans. Bo futa mbongo et kokate, bozila nyongo na ba air supplémentaire. C'est ça à comme la rabine bo répondre raté. Yangonde aye ko na plateau na biso à télévision a dénoncé comportement. Il y a un bâtiment qu'on gérer. Papa Emmanuel Alenga, tu as la caméra na biso, tu as la DG Mobiaï. C'est un message clairement. Aïe, vous avez posé ça beaucoup de temps. Pour revendiquer Badouana yo, va remettre une mission à bonne et due forme. Avant de passer un message, vous avez la carte de service à SNSS. Parce que vous avez un pasteur, il y a Mitouka, vous avez un SNSS. Car tu es la société travailleur SNSS. Brandi a la télévision, pas mon non. Ça peut être la caméra, pas mon non, c'est la carte. Omoni carte de service nanga. Chef de service adjoint chargé. Il y a des voyages, il y a des personnel dans l'étranger, il y a des malades, il y a des évacuation sanitaire, il y a des ok. Message clair. Message nanga clair. Nous diaï futa mbongo nangai ya ba heure supplémentaire nangai. Bambongo nangai sur 36 mois ou futaka 12 mois et tikali 26 mois. O futingai te. Nzamba ko sambisa yo. Lukutana yo ba oyo batu bobomaki pona kosomba ba avion ya Congo Airways lelo ebimine na miso ya ndeko na yo Tshisekedi mwadi na yo bobo ya kuangaje bwana nanga mukolo na kende otika yo na Goma yo futa kinga mukolo na kende otika yo na voyage ozo kine Goma oretaki avion olobi ngande mtu na fera raté avion na yo il est fallu au voyager na avion ya Congo Airways. On imagine que on a été à Kaliluba Nzambi soko na messé na télévision te na yebisio moi na yebisio soko futi mbongo na biso te Nzamba ko kabula biso na sali 3 ans na ya kawana en complicité na directeur na yo directeur administratif DRH yende nzungu ya kubomba ba document nyonso soko ye alobi eko zilisa lala pongi zilisa lala pongi de soki bo futi mbongo na biso te Tshisekedi ko bimisa yango na poche na ye ba respectaki âge ya retraite na yo âge ya ba respectaki âge na ngai ya retraite puisque na kokisaki 39 ans na INSS. Normalement la convention collective nani na convention collective âge ya retraite ezali 65 ans. On comprendre na 69 ans ngana kokisaki na kamati nzela na bimi na zolela na bimi na motema pasi soko naza kolela boy soko naza koloba naza na blessure moko makasi bobo yaki ko engager bana nanga mbongo nanga bo futi ndambu olia 36 mois bo pesinga 12 22 24 mois wana etikali na kotiki la bino yango te meme mutu mususu soko aye Tshisekedi ko futa ngo na poche naye to bandina no revendication sikoyo ngai na président de la république to komona na ayebinga. Monsieur le Président, naïbsaki président de la République en 2019, président Tshisekedi, je t'aime, je te respecte. Renouer les relations diplomatiques avec Israël. C'est moi qui a dit ça. Naïbsaki Longola, drapeau ya IDPS. Longola, armoirie ya Mobutu. Longola, drapeau ya Makila. Ngaïnde Moutou, na lobaki na 2019. Avant 2019, naïbsaki Kabila. Kabila, Longola, drapeau ya Makila.
longola armoire ya Mobutu komba na nga politique ebandi na mute na koya kuna pa wana ndako wana eza ya tata ya mudi ya ite eza ko ndako wana eza ya tata ya ba congolais nyoso tout. Ok, na koya ko revendiquer ba droit nga. Merci bandeko balandi ya tokomu wapi tokobo na sukati pona mokolo malelo tokoyamba lisusu mais na rappeler lisusu toliaka mutu ya ngula lito imokoti bolandi makambo oyo papa Emmanuel alobi na makambo etali Caisse nationale de sécurité sociale alobi aye awa parce que ba respecter ba engagement oyo ba sala kina yete comme cadre travailleur ya Caisse nationale de sécurité sociale au lieu de 36 mois ba pesa 12 mois ba heure supplémentaire na ye ba yokana boye retraité nyonso za droit ya kotika bana na ye oyo baza na âge de balobaka ya moins de 40 ans na entreprise ye bazwa bana na ye te ba respecta ba engagement te. Alors yanga ina nzela télévision DG Mubiai so kolanda biso olobi ke makambo papa aulenga lobi yango te ngai naza na maye oyo sanduku oyo eza na bureau oye na plateau na biso otalisi biso noir sur blanc ndenge ye pe alobi awo tolobi te ke makambo alobi tolobi amen non tozozela bino après nde tokokommente tokoyeba est-ce que oyo vraiment ezali Caisse nationale de sécurité sociale to ezali Caisse nationale de sécurité point 3 bon compléter. C'est grave. Yango nazoloba na mboka oyo Congo bino vous les politiciens bolinga mboka oyo tango bokenda ko vote pas voter bino bolobaka boyeba voter bino tela le coûter ba politicien avivra na mbujimai tango azoke ba voter azoyeba la chiluba tango oyo assemblée nationale akoba la français politicien avivra na kisenso ake kuna bayaya boza calme oh moto soki l'Assemblée nationale comme en français le kuta donc politicien qui suis à Congo ça soit linga kosa soki ka politicien comme ba français yeba ça linga kosa ba politicien Congo bande bozo kanga malamu soki moni ka politicien yepa na bino ba makambe baleki bi ya lingala bozo tout soki moni ka lingala anga ko Haute Ivoire yeba linga kosa français wana zo ne pas à kosa bino. Alors il faut qu'on soit prudent. Le pays mboka ezokende mabe na suki kaka wana tika te kimia kolonzambe eyingela na maboti na bino nde tokote mukoma lobi.